nazolela mai na miso. Nazali mama ni mama présidente fondatrice ya orphelinat Christ pour tous. Tosali 21 ans. Tozwaka soutien te na l'état ni na organisme. Kaka bandeko mwa muke batindelaka ngai mpe na bacotisation na biso nde tosungaka bana oyo. Bato ebele bazoseka biso, me biso tozwi ngolu ya kobokola bana oyo. Tozwi ngolu. Bongo nazalaki te nakendaki place mosusu kozwa bana, badokter babengi ngai balobi nakende ozwa mwana. Mama moko aboyi mwana oyo paske aza mutu munene. Aboyi mwana oyo bozomona bebe oyo abomi enzala 11 jours. Mwana melaka te eloko te. Ntango nakomi kuna balakisi ngai mwana fungoli misu aseki apres agangi lokola na mesana na bango. Nayoki langage alobi mama soko otiki ngai nazokufa. Nde tozwaki ye nakoti ne na hôpital wana batraite ye tofuti $100. Soki totali na bakisi mosusu mpe toleki. Docteur batini nga bapédiatre mpona mutu oyo bozomona na mama yemo. Na mama yemo babi eza traitable. Mena kotane na scanner. Batini nga na HJ. Na présente ka oyo. Me basengi nga $250. Tofutaki. Bapesi lelo ba résultat. Lelo nakanisaki ke tozokende. Ba docteur bakosbenda bakosala opération. Tokomi kuna basala yango ka bisika mibale po aza bébé. Semka nangale ma santé. Mais il me faut $7,000. Bandeko nanga na leli na mama yemo. Na leli nazali kosenga na mutu nyonso tu ya mawa. Wa kolanda video oyo lelo. Aya kosunga. Tokei lisanga na ba mama. Tokei na ba mama. Ba mama oyo bozomona totamboli na bango depuis tongo. Tokomi kuna babimise biso performant au docteur asengaki. Balobi boye topesa $6,200. Bandeko nanga toali kosenga lisungi na bino nyonso bozali kolanda video oyo. Bo soutenir biso. Numéro na ngai ezali 089 99 79 675. Tosalisa mama mwana oyo pona balobi ke aza nanu mukie basala ye le plus vite possible. Naza na $500 oyo bandeko mosusu batindelaki ngai. Yango nazosenga na bino bo soutenir biso. Tobondeli bino. Tala bébé oyo pe tozwaka ye pe. Beterli viens ici. Ye pe azalaki bongo tosauva ye na mbongo ya leta te na mutu te kaka bacotisation na biso. Tozosenga na bino pe tala ndenge akomi. Bosunga bosunga. Mama Jolie loba, Beterli pe loba aider. Ngande mama lobi kaka toza na posa lisungi po mwana oyo un jour akoservir mboka. Un jour kozala moto. Seigneur asunga ko tala ba mai ndenge tonde. Na biso moko tokoka te. Mutu oyo soki babendi ba mai oyo ekosila nango. Ya kozonga na ye moto. Bato bazokanisa te bamoni mutu bo monstre mais aza monstre te. Aza mobile. Seigneur ayoka mawa atushe mitema na bino pe afongola banzela po bosunga biso po mwana oyo azala mutu abika po soto tike kabo ya kokufa pamba.
nkolo ayoka mama te tata te babwaki ye kobwaka pitié 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 naleli nalembi bopesa boede tala yeyo ayebaki komela biberon te nalakisi ye bandeko na nga nakoki kosomba babijou nakoki kolata me na mipesa 21 ans sans soutien sans organisme kaka bandeko ya ngai na komite tozosungana nga mpe nazalaki lokola bango babandonaka ngai tala lelo ndenge nakoli papa akufaki mama akufaki moto akosunga ngai aza te kaka mpe bato ya mawa bino mpe bokota likambo lobi nakende kofuta nabondeli bino 089 99 79 675 wana ezali numero na biso baoyo mpe bakolanda wana banzela ya bato mosusu kontakte bango ezala na Suède ezala na Angleterre ezala na France ezala na États-Unis soki omoni moto mpe abeleli yo benga biso sunga pardon punga nabondeli bino na kombo na Yesu pitié naza na ndako na nga natikaki yango tala des autres mpona kipe kaka bana mwana oyo na hôpital pitié merci